Maman, il fallait à Tokisi Nzambe. Fallait à Tokisi Nzambe. C'est encore Libou. Mais bota déjà mi balé na yoki Libou. Eh! Dikap, yo bongo nanga. Allô, les Kamoto, tu dors, ma chérie? Ah, on a vacances. C'est là, pardon, on a un côté, on a un haut-parleur. On a moi permission à part na yo. Est-ce que moi, les autres, moi deux, on a deux questions autour na yo. Après, je te laisse tranquille. Moi, on a bien. Ok, d'accord. Non, on a côté ici, on a Bluetooth, hein. Parce qu'il faut demander déjà la permission avant de parler à quelqu'un. C'est pour ça. On a quoi brisquer on est donc, aux moi disponible, moi, quelques minutes pour na yo. Olanda ngo yango nazo comprendre ngo te na bingana biso to batanda ku ta on a bengi grande sœur na Belgique. Après singa numéro no asika na bi ah tila na benga petite na ngai wana petite à palette. Mais ce qu'on appelle disponible te hein mi José. Na ko iko forcer o te posa déjà ou to ko la makama minene. Mais ce ko ki ko sa ko sunga bandeko na yo ezalanga moko ya na yo ndewe to la na ko internet. Na tiame libre hein. OK, merci. D'accord. Allez, na connecté na Bluetooth. Allô la reine, bonjour ma puce. La police et justice, maintenant le côté de qui nous trouve dans ces cas. Zela mouke 2 secondes ma chérie, na zo elo ko moko vite fait. Zela mouke 2 secondes. La cigare d'analyse, c'est une goulasse. Non, moi, non, dans la réussite, il nous a été la cigare, il nous a fait visiter. Donc, notre samedi, donc, il faut que vous envoyez les constats. Les mines de votre dossier, votre papier, votre rapport, notre qui gagne, il y a ça, il y a rapport, votre prison. Les mines de votre rapport, d'accord. La reine Mi José, petite sœur propre. Na lobby boy. Allô, Zokanga? D'accord. Bon, apparemment, quand on est dans le beli, on a paparazzi internet. Ça veut dire que yo moko yema comme na auto le kametango esengeli likambu ya Mi José étant donné que ngai na Josane batuto manda li solo o ya yo et ça la biso pasi makasi. Ti lelo ba mari lo moi ka batuna ka vient nga zo ma bien la tunaka. Voilà. Aye bien venir na mo ndenge mo soutenir na José na poka. Merci mingi na bino. D'accord. Ok. On a fait Bolingo, na on a fait Manuela, ya Chimeni, ba tout monde après ba on peut venir on doit soutenir avant donc toi dans le banaté c'est normal. Maintenant on va valer na koye. Balobi bazoyo ka bien te. Mi José. S'il te plaît, mais quand tu as bien à portable na yo balobi bazoyo ka bien te. Allô? Allô? Ah. Babi babando ko bien te. Là bozo yo kaye bien ou pas s'il vous plaît? Le bano Mi José. Oh là là. Bazo ko bien te mungo no ezobima na 16 ana déconnecté Bluetooth na mekana. On est en Belgique. Wana Belgique hein? Peut-être réseau mais là zo ko bien. OK, parce que bango wa balobi bazo yo kayo bien te en fait. Allô, est-ce que bozo kaye bien ou pas s'il vous plaît? Dana yoko très bien. Eh bangonde. OK, zana longwana nous na Bluetooth. Natia au parler. Allô? 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 Na ebité na mekana nboye. Ah. OK, balobi bazo yoka bien. Est-ce que bolingi Bluetooth bien bolingi téléphone? Mi José Lobana omuke ba yoka yo. Pour moi ba yoka nga bien en fait. Allô? Akuna Matata, est-ce que vous voulez directement sur le Bluetooth bien sur le portable? Allô? Ah, ok. Allô? Zela nazong sabango sko na Bluetooth. Bah oui, bah yoko très bien. Allô, Mi José? Allô, Blandine. Voilà, ok. Très bien. D'accord. Na lobby boye. Moi na oyebsinga za bien.
affaire na yo na bato bakota ki dépôt hein babenga ngo ni mandat de dépôt o bazana actuellement na mandat de dépôt. Dernièrement na yoka ki ke balekaki parce que objectif yambi les ali que bakoza la ka bango monter apparemment ezali na bato oyo ba accompagner ki bango na situation wana pona ko cibler yo bato yo bando benga ba pire pona ko cibler siko ozala ki ba mouvement na yo nyonso. Dossier ya Chacha ya Michuri na Fani position na bango eza nini? Est-ce que quand eto tika ki bazozela kaka 18 mois wana ya mandat de dépôt ko kapobo passer na tribunal ou comment? Ouais, il y a des gens qui n'ont pas trop de détails parce que tout ça me dit merci, mais non, on a battu sur la guinara, la faille, on a battu tout, on a soutenu, on a battu pour savoir comment je vais faire ma cambouya. Il y a tribunal, on a beaucoup de détails, on a rando déjà pas compter, on a des choses déjà non plus de formation, mais moi on a la cassé. Donc on a l'équipe pour les ayana, on a fait de toutes les façons, je suis pas prisonnière, on a succès mon côté, sauf qu'il n'a mis sa discipline, et ça on a mon go, la ligne on a droit à vidéo, on a droit à bien sommet. Na lingi nanga kakate na lingi nanga te parce que na lingi nanga so makambo ake makambo banana na koya pende mission spéciale moko ba condamné bon pour la réponse bref notre sambate bana 18 mois ya mandat de dépôt jusqu'à présent bila à ça la enquête pour balanda pour zaki loko mo zaki prémédité des tentatives de meurtre avec vol armé un vol avec arme blanche prémédité donc prémédité pour na bateau bazan plus na difficulté français ça veut dire que donc on va préparer qui donc tentative de meurtre. Il y a eu un crime, dossier, ils auront temps, police aura temps et enquête. Pour l'instant, dossier d'aranon dans ma boca police. Non, n'est comme à ta pas jugé, non, on a coupé na bangote, non, on a samba na bangote. Non, on peut couper na te samba confrontation, bon, non, mbila mtasala enquête, akangana no ma complicité au bazar libanda, après, dès que là, après, tu bandit ko samba ngana bango après 18 mois. Mais pour l'instant, notre bando samba na bote, mais par rapport à bango ba pesa kanga, ba examen na bango ba psychiatrie, ma réponse toi na ko lobati za secret, nyonso na zo na juge a konelanga tout, na zo ba rapport tout. Mais pour l'instant, on compte pas trop. Mon colonel, il y a jugement et tout ça, il na ko expliquer venimé les kandenge ni ba sala kinga de loi na ko expliquer clair. Mais pour l'instant, ba kana mandat de dépôt 18 mois mais c'est renouvelable. D'accord. Merci beaucoup, merci. Tikala 2 secondes. Pour na batu oyo bazoya ko finga batu na mi onanga, ba faux profil. Bon, yebi na pesa bino message moko. Moi, un truc quand je fais c'est intelligemment. Soki boko finga na bino bokende na ba mir na bango bokende ko finga. Awa invité na déjà pour na zo il fallait na le ka parti ya na ye pour na zo ami José. Parce que ce blani na ye na ya zo bina na ça veut dire que makambezani mais ye mo mukolo likami fala confirmer kaka makokota détail te. Na lingi mafinga a te sinon na bloqué. OK. Deuxième chose na nimi José. Ngata ngana yo yebike na utai ko kufela ex na nga papa bana na ngai. Na mona kelo mo boye to solo la kina yo makila mo ba préleva na t-shirt ya Chacha. Au moni jour to solo la na o le 16. Les 16 wana. Les 16 mars. Après quelques jours, papa bana nga atike biso, atike nga na bana, na ba vie na ye. Et siko na kokaki koya koloba na internet te. Batu ba kan sonere ke na blana na koloba te. Nga na zonga likambo so likambo eza correct. Ti makila wana, il fallait normalement ba kende ba examiner ngo ba tala. Est-ce que zali makila na yo to makila ya mutu mususu? Okoki kopesa biso réponse exacte ponga na réponse onga na zwaki. Makila o ba préleva na t-shirt ya Chacha dokolo. Eza makila na yo oui ou non? Réponse ba tindela nga ba le 28 juin et bima ki keza makila nanga na adem basala kinga de 16 mars et bima keza makila nanga. Ba bima ba kuta na makila. En fait ba kanga ka na bilamba na makila na nsoto na ye. Po ba on ba criminel ba kanga ba on na kata da. Ba kangi ba. Bakandi bango après bakanga bango mardi le 3 le 4 ba depuis tribunal après ba prison après bakanga bango na bilamba na ya makila bakuta bango na portable na valise ba boaka na passeport na biloko ezanga na kati portable ndé za rapandi la suisse comme nous donc un jour jugement de baloba bien makile bima positif oui ezanga. OK. D'accord, nzambe azwa lokum parce que bato oyo bazosala ka ba analyse et moi je vais demander à tout le monde. Comme j'ai muto ya azali kolo le dossier oyo bon mais kaka nanu ko analyser situation va devenir faire vos analyses à la con. Je suis désolé.
Mais il faut qu'on l'oublie dans le tabac. Si vous allez à la sauce, vous allez à la tabac. Il y a blindé. Oui. Bato bon ça l'analyse, c'est que l'analyse. Il faut que on a une analyse. Tout le analyse. Tout le monde a l'obani. Bakangi bangote, baza boy, baza quelque part. Ba okanga kinga c'est l'autre za 6 mois et demi babima basamba. Donc c'est ça des gens ba comme ça la baisse. Mais nga pour la vie n'anga pour la baisse. Moninga bato baza kan suba finga miso za finga miso za sal. Na finga to mon internet victime za que to répondre to finga nak. Mais mutaluka pour mamutu azati. Vous comprendre? Mutaluka pour mamutu azati. Moi je suis pas criminel. Na finga na muno ko finga na fingi. Peso ko talie belo nga na banda ka bien no yebi ba banda. Vous comprenez? Gaza fille à randoter na Luba, Gaza la reine des randoter, Gaza mis José la reine des France, la fille de Ouéranson, la fille de Judée, puis il y en a des Kofi Olomide. Vous comprenez? Des petits sœurs, il y a fallu pour pas, il y a fait rigoler. Après, nous avons sur la partie prière, nous avons pour tous les musiciens. Vous comprenez? L'identité, nous avons un moi na ouir. Donc là, la reine des randoter, la reine des France. Pour être vraiment, il y a malamoté. Ce qui va tout bailler baranaï, c'est moi mon na oleka. Na otela bato ba vidéo. Ba biloko na biso ba mona même na ba restaurant ya ba golf to finga ba mona nde golf banda ko finanga. Mi joza za na sida nga na répliquer tema na za monoko, bato ba mona ka mabe. Bato bele ba sala ba makambe bele na sala bango ba oloba me bango mutu ba bandanga. Po ba tusu ba sala rando na kaskas. Na ba fi rando tenga na mwana ndoko ntisibo. Naza na famille na na Belgique na Liège. Naza pa maman neki na nga Anilo from na grande sœur na nga Bishulu kwa. Vous comprenez? Ba grande sœur na baza ba fils à Z. Na la mwana ndako na mwana suka. Vous comprenez? Pour na rando c'est fini. Vous comprenez? Donc bato ba yaka ko finga bato ko na za mi José na za bato mi José e bo yebi ke na bato tout ba sala rando nga mutu na za mwana muke na bonyo so mutu otrikaza na été. Moi je même pas 30 ans. Nga na 28 ans. Na kokisa 28 ans na le 18 janvier, le 31 janvier balingi ba bomanga. Vous comprenez? Bangi ba bomanga. Donc naza jeune naza makambo ba rando te za te ba deli moto kota ke buso ba mutafingi ofinga te naza mutema moto. Ofingi nga na fingi yo. Ofingi nga pe naza mutalibo mate ya trop d'hypocrisie za na katwa. Mukonga mo na koleka makambo e kosila po suka ko sila nango. Na ko expliquer ce ko détail par détail na ko dénoncer mutu tuo mutatinda ki voice. Mutasala ki bo apesa ki kombo nga moko na koloba. Parce que Internet, c'est trop de lukuta, trop d'analyse à lukuta. Vous comprenez? Analyse à lukuta, c'est belé, natala bato basala bo ba base musika nanga. Nenga nazanga formé na nyonso, moi bato to baleka na Internet. O ba yaka na analyse na oye bisabino bo yoka kabangote, bazana information mo côté. À part bato nanga soki ba lobby, peut-être ba yoki pa nanga te to solo la na privé so ya blandi na petit message. Faut boyoka. So Manuela petit message boyoka. Pour Manuela zala convoquer Pandila. Oui, c'est vrai. Pour toi, c'est pour toi la boîte aux années, c'est pour te bazona bisonné, c'est pour tous les vidéos ben interpréter. Tous les vidéos na biso ben interpréter en gros. Au moins te marqué na oloba makamna mais na sagesse na oloba makam. Ponga na nga prisonnière, tenga na nga victime. Na figi na nga pe mutu te na oloba rien que la vérité. Vous comprenez? Na o déborder pe baloba na nga te na critiquer pe mutu te. Na oloba que rien que la vérité. Trop de l'oukoute, l'équipe, trop de mensonges, mais batebele ba oseke la mi José il fallait kufa. Au moins bato to baseka nga mi José fa kufa. Bango tuana, bango sapana na bango bambeli, bandeko la bango bambeli, comme ça batala ba yoka pasi au famille na nge yoka o mama na nga yoka. Oyo na tika na famille na nga. Boseka muntu mais dans la waza victime surtout bito tala bateau basinga bato na internet mais lui José je suis pas parti na bateau basinga rata ya blandi basinga ba petit je suis la seule fille au nom na loba petit ton nom na ko loba sexe maman noté na internet na zaka muntu ko mais na zaka impolite mais ça bato sou ba bossa na kala kisi mi José ko mais ba bossa ni ke mwana batanga kata vi bateau basinga kama kata mais ba encourager bango o basinga ba innocent ngano na singa camarade na privé. Tous les moutons to sona bon internet ya blandi ba relation normale to e bana bon internet ko nga ba camarade na privé et tout comme on nga na mema na bon internet mais pas tout ça la tête bo côté là ba ko ça la ko ba relation na ba ko privé ba petite na ba mema na internet ti lelo mais ndeti nga bo isanga mutuni na mema na internet camarade na privé pour ça to te ba camarade na nyoso ya ba privé to za to be bana ba mida we copine na ni de blandi yo na yebi oui ba matindi kunga makla benerisa na ima bote ba camarade na tout ya privé bon on a sito memana to memana c'est parce que l'éducation na te famille na te bon on a na beba na mobile na memi na internet bon on a que différence de la mi José ba
bato internet balukanga yango totwanaka ka barelation internet motelukelanga baproblème maintenant barelation nanga privé totanga na bango na balycée na balion totikala koswana te atoswanaka me totika komema na internet donc bato kotika koconfondre bato miso oza finga miso oza répondaka bato basinga tofinganaka na finga na victime te victime aza moto oyo ofindi arépondre ota vandi baba alobaka te wana aza mais moto oyo bofinganaka sindi oyo ofindi aza victime te toti kota assemble bavictime o victime biso oza fingaka otala siko bavideo bato basinga ebi kongola bosanaka mingi o basinga bamama bato batata bato bana bato nga miso okuna azalaka to na osa rando na moto na ofinga moto na finga mama te papa te moto te mobali te kaka bino mo basa rando bosangi na groupe abiso te yo ni mola explication pourquoi yo pe bofinga mama comment finga mama ka bien mo basa rando moto te bisanga na comment finga mama papa ka koloba testa mama na onde je suis la police on a loba moté l'internet je suis fier de moi ozomona donc batutu o bazoloba wana nazanga ya besoin na boto ko so na bino koloba boto lukuta eleki trop na faire nanga trop de lukuta trop d'analyse à lukuta via moto mais bon sakana na ko kosala analyse ko zanga mutuna makolo mais moto uti na vie alinga kufa yo na mateko nanga taba moni nga pasi bazana nango oyebi famille nanga pasi bazana nango bazana pasi na uti na liwa ya blandi na uti na liwa batonganga 50 epingle na mukongo 18 les longues mais grâce à Dieu ça va confondre ba batanga chirurgie esthétique mbamo balimbuta cicatrice te bomona nga emona na kate quelle grâce pour ça batala motema malamu nanga ke biso zo kokufa to kotikala na cicatrice te parce que nazaka motema malamu bato nde ba jalouse nanga nde nakumbisaka kimechola nanga kipembe nanga kinini nanga deux fois ka bato tout à fait ozo comprendre bandi yo yebi omona na Congo et tout ça ba arrêter. Dieu merci, oui. Non, on a 3 jours dans l'hôpital. Burundi, mango, c'est 3 jours. Ça compte vendredi, samedi, dimanche, lundi, na bima. Bah, tout va donc à sa mise aux azana coma, mais n'est-ce qu'on a coma, c'est na pota coma. À Toranga pota 50 épingles, 30 cm, na niveau moko. Karine Matala na bloqué. La colonne vertébrale. Ça me touche à te. Kota mutu, na côté longi, bah, Toranga 18 épingles, kota nerf, 5 cm. Karine Matala, goodbye. Karine Matala, au revoir. Au revoir. T'es n'a auto bloqué Karine Matala, t'es. Au revoir. Bye. Eh, yana zolo baba esi nga na bloqué. Na bloqué t'es. Allez, qui ba yanga na oteka ba faux compte po ba ofinge facilité nga ba presse bambila bambila to zando faux compte donc na débloquer nga na poko na kaki tout bloquer nga ko to ba facilité na bango nga ide banquette nga ko to ba facilité nga za nga makambo na bango wana buzo ba pa pamba nga na oloba makambo ya vina nga ozo comprendre bitimi na internet azati to finga na biso nyoso mutaluka boma muninga azati ya blandi mutaluka boma muninga zate fe komi likamba ko boma eza likamoko to kwa encourager Salut Fabien Landou to swana to finga na mondoko to koma na manivo ko boma te po muto afinga na internet te atombola musapi ngabi José na luka mutu na boma mutu te so lelo banga ba boma ngeza pona Josiane pona lobisa bino na boya ko finga bino yango bayinanga na boya ko finga ba mami ngeni yango bayinanga na boya ko finga ya magalilo mama yango bayinanga baponga na kota kalikama mutu te na boya kokota complot bakendo luka Josani na musala baboma e bakate bapota na boya na ngai yango lelo babomanga na viti ozo comprendre batu bayebi eloko te ki mutema malamu na ngande mute bomi singa soki na nga ba dirija nga te nga ba komanda nga te nga kota kalikelemba mutu te nga soki dia blandi na problème no ya yo pokota bo abindemi na bino etali ngai te okopeka na kingane etali ngai te makambo na bino etali obele bino ozo comprendre makambo na bino etali obele bino nga nakotaka likambo ya mutu tobebani na oyo finga oyo non etali ngai te endemi na yo c'est pas mon ennemi donc je suis désolé mwanga nde na fonctionnaire ko bango na groupe tozalaki balingi soki obebani na blandi osakoki toza finga blandi kotenga no toyebana na maison me mutazalaka te kote tokenda olia na jonga mutazala te oona bino mpona boya kofinga bino na boya kofinga yo mami ngeni ya mami ngeni ya magalilo mama yango baproblème nyonso ebotelanga na ndenge na boyaka likita bano bazalaka na prison balinga tosangana tokende kokata Josiane pota na boya nga linga makambo kokata
nga na monoko yango lelo ebalukelanga bayinanga bakota bafiti si tokoma boye babomanga c'est clair mais bato baposanaka congolais aposanaka avant bayebi makambo eleka te bamonaka biso oza ye koloba mais oyo eleki na couche boyebaka te oyo biso toposanaka na couche afo ebima na internet tofanaka na couche boyebi oyo elekaka na couche boyebi te mais boza mbangu ya kotia commentaire ya kofinga bokoya botie photo ani josé tande bapapa mokongo mpona information bino photo ani dérangeant te pokamo motu na bibi yango donc ata botie ederangeanga te bafoto to elekaka la mama nga motu na bibi ya donc orapelenga kaka eloko edanga na vie ebongisinga vie oyo edengaka borapelenga kaka mais eloko ebongi bazi ya bato ebele baolia bavungule na prison baosufri basiki bana bayebi lelo te bakobimaka mokolo nini vie retard nga sikoyo naa nanga ti atanga yokonza vutuka belgique naa nanga tranquille mais bamisu baosufri bana bango baza te nga sikoyo mi josé bolinga boboma ta nga sikoyo naa nanga tranquille naoloba nanga naa nanga te moyen te mi josé na ogarde yo nazomela na ogarde yo mingi te bokataki bokoti ata prison moto yango etikala ata na cicatrice makasi batika te elongi déformé mais moto yango elongi ndeka ndenge ezalaka nzambe azwa lokumu par contre mi josé ebele bakana eka elongi na nga na koboma ah ben balukeli bango te par contre mi josé naza na motuna mo otuna yo avant nga nabimisa identité ya motu oyo apesa yenge information talaka système ya paparazzi nayebi te so naoloba mabe na ndenge makambo ayo naokende mabe soki nini nayebi te ozokende mabe te oboyi kokota mpe mozindo toza wana bamonika makambo Esther Rodriguez Fabien Landula baza en live bazoyoka yo Fabien Landula Josiane ma copine sikoyo nga motuna na nge eza boye parce que ngai lokola information elaki nga na bapreuve à l'appui. Est-ce que vrai ou faux Chantal Bola a été interpellée na kati ya ndako na ye baya kokanga ye sur place le mardi? C'est vrai. Makanga qui est en fait il y a Zandeni Zana expliqué. D'accord. Il y a un commanditaire. Azaka sur place ko ba tebele ba konfonda ya ça. Mi José tango lo ba commanditaire kene na linga la facile pona ba mususu ba comprendre bazo comprendre les commanditaires te. Hein? Soko lobi français développer ngo na nenga lingala po bato ba comprendre s'il te plaît. Commanditaire ça mutu oyo a diriger ba oyo manubani oyo atali kliki au commande bino atali kliki eza lokwa mutu na pesa exemple simple mutu oyo babuka ka bank ndesi tobuka bank mutu apesi biso plan ya bank ke bank eza boye boye bataka mbongo koto oyo eza boye boye ya yete batimpi bato omo aodirige bato mayaka te ndeti bato batekaka diamba azotinda bino boke na France boke oteka badiamba mais ya vandi kana na Hollande on comprendre bongo donc le on a lingala c'est un peu difficile donc baza bazo bateto na France bayebi commanditaire muto a dirige en fait azaka sur place ça planifie ka plan atiki bato bakendo sana nde babenga commanditaire mais RFN mezo salama ya zati yo kende kaka na système ba parabole kokota kota trop tenga na obimisango bien po yo lokolo za na yo au calme voilà ata batali vidéo mais je dis que ozali autorisé na mona ba document nyonso tinele ngai ozo mabene soko ye kofinga mutu to yo kana mutu moza na droit ya koloba po peuple na yo toza inquiète na situation ekomela ki yo oh voilà bon moi na ça papier nyonso exact pour na tanda te na otango moko ba jugement makamto le pile biso eza tentative de meurtre avec vol armé prémédité biso eza diffamation te diffamation eza makama singa soko ye kuna ke biso eza singa kanga ba webiso madame to yeli yango te biso eza kuna nani atsaki mbeli nani abomaki nani atindaki esalamaki biso plainte na biso eza kuna makambo na biso eza bon biso eza makambo te ke apinga kanga ba webiso soki apingi yo porter plainte ya diffamation ou bien yo finga ye mutu aza na kosa na justice azati apingi yo yo kopingi ye kuna kutu to yo na makambo ya kofinga omona ndo dossier mosusu te bato baokosa biso na bazokosa bino na banalise ya lokuta afingaka na komema bavideo ye moko aki ayoki 72 heures ya garde à vue amoni ke makambo mafinga eza te asensure ke kuna eza makambo ya crime opreparaki yango upa nani atiaki mbeli nani akataki yo nani asalaki bo omoni kuna makambo eza eloko bato baokomprendre soko ye na makambo ya kofinga eza diffamation oyo yango eza crime eza tentative
type de merde balingi baboma mutu eza différent eza na vol po bayibaki na saki valise bapasseport mbongo yango batie vol armé eza prémédité ça veut dire bapreparaki yango eza différent na baoyo bozoloba na internet wana mapinga ye bapingaka tokomema babido na réponse bila ofeso oyo tuta soni yo mono oyo na masolo ndele po masolo ya mosusu donc una opingi mutu eza réseau toboma mutu afingi yo oporte plainte oza d'accorde bofingani clair ponde na oloba koyeba bido de soki bakoma kointerprete nayebi ke bainterprete baobenganga biso pourquoi ta fait vidéo tout ça déchet naza na prison te ebongaka naloba po motema esuki ebongaka naloba c'est tout mpo eza vi na justifie kabonganga na problème po baobenganga po baointerprete makambo nyonso na oloba baointerprete tout à fait po bakoma kosala biso tout le monde basalaka ndeti bakoma mosusu babengaki nga ezalaki site nga na plainte na nga ya blandi na sa 4 personnes oyo nayebi nga aza motu na alogi bato ebele blandi noyebi babenganga biso te kingani bolobanaka te gol afinga yo tya zidane kwe nga aloba nga na okotela motu likamu te nga na okenda likamu na nga na logique bao tobebana gol tofinga na uyo afinga nga na finga ye kitoko mpo na loba nde verité maluka bomanga te zidane akota makambo na nga na golf na loyenge aya bandi kokritike nga bandi ofinga nga yango wana nga mpe nalia nakenda na ye me napinga ye kutu ya mingi te me nakamwa ya bavideo aloba napinga bana nde na banini mabimisa bavideo mpo bato baloba ebele bakanisa na na koma orke naotala bango na bavideo lelo kaye mpo na explike naotala bango na bavideo make nakoti bino nde agression elekaki te wana koya nango mbala nsima na explike bino nde batiaki nga makambo to wana koya yango apres adresanga makambo na nga na golf akosango mutu kuta tindango parmi basasin oyo basasinaki nga moko mutu atinda misho otanda okritike na groupe nga biko mais sere na nga tozalaka bien ndeni okritike nga bo nga mpe nakenda na kritika ekutu na émission natanga kombo nete me nakamona bavideo aloba nafinga bane yo nga no toa bien nga naleki nao nabebani na mutu no nabebani na mutu moko oyo oyebi yo basombeli obiera masango obandi kofinga lisusu obandi kokritike leki no bozalaka bien obobetaka botongaka bozate po sere na mpenza linga kote mosusu mpe apesanga raison adimi chose keba pio to ane na wenge alingako te akotelanga mpe bakote mosusu oloba vérité zidane mpe kanda na ye ezalaka parceke wana na zidane no wana zidane zidane nazoyeba oloba vérité mpo oloba malamu ya mutu akotela ngai mpe mutu wana azala contre akotela ngai naospike bato nayoka balobaloba makambo na wana tala bato mi jose limbisa ngai nakata maloba te oyeba eloko nasepelaka no makasi naloba yango tout le temps na internet mutu moko te azali parfait ou parfait mais ntango oleki a reconnaître mabe na ye alobi yaya ezalaki indépendamment mpo nasangana ye na bato boye en tout cas mbala nsima ezala te nayebi ke yo na zidane wa petite na biso ocomprendre wape na petite na biso donc eti ndenge ozoka boye zidane asepela nango te ozomona donc bato batika kokotisa polémique ya gol akota makambo na nga na gol yoyebi ke makambo na nga na gol to makambo ya sida nakotaka te po moto abimisa sida golf ya mwasi na ye ozo comprendre bamingomo boyoka na sanga nalobaka na nga vérité na trika te po voi motu na ofike te mpo na orepete na nga ozo comprendre nga awanga na nga te naloba vérité po bato ebeye natalaki bato ebeye na liwa na nga natala ye bango na bi na profite nzambe aprofondre bino oyo bokanisaki ya bongo te zidane aa na mabene maa na malamu akotela nde gol abanda kokretien nga olanda bien bino bato bomonaki abanda kokretien nga pele na leki na video na chrétien naloba boye na video na nga na bote image tala ser moko atrahir petite sere na ye nikola kula diamba yo kutu mutu sere oyo banda kopekisanga keba na bato ya wenge lelo likola bula diambo trahir petite sere oyo naloba nde yango wana na oreconnaitre yango ozo comprendre natika ofinga ni bana na ye abimisa video ni mobali na ye zela 2 secondes nalingi nakota eloko moko boye 2 secondes leki oyebike nakoka kokata o mbongo te nayebi eloko nalingi naloba eloko nazoloba epuis je confirme bana na nga batikali borphelin nabota bana mibale tata moko mwana mwasi oleki na biso oyo azoloba mi jose babenga ye bayebisa ekotisa kombo ya Chantal Bola na dossier oyo mi José areponda batu boye alobi ngai naza mwana nzambe bolandaka makambo internet te
na koloba bato nga na monaki o ba agressaki nga mais ya Chantal na kokotisa ye na kokotisa ye te mi José aboya kokotisa Chantal na dossier oyo aboya alobi na koloba vérité ezali rien que la vérité niche à témoin copine ami José batanga bato ebele na kotisa bazida bato ebele na za bopona bamanuela baya chimetre na boyaka boya nzambe na nga likolo omoni dossier na ngai ekende kitoko tout à fait nzambe apambola yo dossier na ngai ekende kitoko lobi bato mosusu oyo mpenza dossier mi José ekeka mpona bakoko na ye mpe bamindele baolande no eza keso ya bongo te eza keso ke dossier eke kitoko mpona tamboli na bonzambe et puis nazoloba rien que la vérité nasala un te nazwi bolingo okosela motu makambo te naswana na bosi naswana na zidanisiana me aluka bomanga te donc aluka bomanga te nakokosele likambo te ke mpona bebani na kingani ntango oyo akombisa akote na nga nakosela kingani obebisa dossier nga na dossier na nga nasa 4 personnes oyo nga namona 3 personnes oyo baagresse anga baya bakatanga 3 oyo baya na prison bino nyonso boyebi complicité kutu na ndoso na bandeko na bato bayisanga bichose nga na bi azala te na okosa te namona 3 mais azala na complicité ya dikita voilà nga nayeba kutu makambo te nzoka nde mbili azalaka mayele nde nata na baekuti ya batelefone makambo tu bamona mpe effectivement abandaka ye moto aprépara likambo yango moto aza libanda obolo omona batu balobaka po awa bakanga motu pamba te omoi mpe kazalaka te bakanga te me balandelaka enquête na ye natikaka na ngai ya blandi na expliqué naseraka dossier na ye te oza comprendre natikaka nalobi nzambe make ye moto apreparaki babomanga problème eza te mais atiaki nga mbeli te justice na yo esala aza moto tolia tomela na okipe ye te justice no esala nga problème na nga na osereka bato baamisasi na biso na kipa na nga te eloko ye kosala nga na sere dossier mpo bokoma na point oyo olingi okoma otuna nga wana ye moko oleki na internet olingi oboma moto okomofinga moto sa tonge ya bandi ça fait mal leki kolela te mi José orato bomanga mwana moke boye mais oleka ofinga nga otinda bapoko no batingaka ngai après yo moto abongo natika yo ya bandi na otiko te yango moni koleka na internet na ye kofinga nga kokritike ngai nde bomona koloba ebele na bato babandaki koaspire ye na baalimani ozalaki te ayebi teke motoko ozala te mozosala makambo lusamba bernadette oyo topesa exemple oyo makambo esalamaka soki le 21 septembre soki nini oyo bandaki kosa bapombe atindaka bato eske asala evenema aleka na evenema te ya blandis mais bato oyo bazala na ye awa atindaka bato banda koluka nani mbila mundela banda koluka nani kaka tete oya kanga bino bozo comprendre bino bo comprendre mi José te mi José aza mwana moko azala fragile ayebaka nde tika nazaka motema malamu aza fragile a motema malamu alingaka ba problème na batu te le problème ezali ke souci ezali internet ezala nde munoko makasi opopola na internet ya koya koagresse mutu na nzoto ya kokoboma mutu bien te ya koboma nazalaka nango te po bafingaka vérité yango badigera yango te nga bele bafingaka na bango nga lokuta mais siko nga nafingaka vérité yango bakoka kodigera yango te po nga naloba nga nabima na identité vérité en fait po internet lokuta ezala tro bandi oyebi nga naya koloba nga nga na explikaka en fait nafingaka tro te na explikaka mais omona moto aosala video aokritike nga aoleka mi José yo soko zwi zene nyonso na mbila tala nakomba sa tonge wana bainterprete yango ke c'est moi nga na sa tonge te mpo nga na mobimba bien nde nazala natambulaka bien na bien baorgane nanga eza bien mais ça fait mal na sens ke olingi oboma mutu nozoleka ozofinga mutu yango omona mpasi nanga kote eza mutu yango kutu nalimbisi yo na préparation oyo préparaki oboma nga na bo mais ozoleka ofinga nga ya bandi tu sais comment ça fait très mal nanga nde naza te mpo na bato banormal na moto bakati mposa na nga naleki baoka na kitoko kaka nde nazalaka pote naye komunene nakomomela mikolo oyo bacitron vinaigre acide na nini su balakisaki nataki na internet mieli gingembre mpo edinenga bagrese naya monene tro te mpo nakopesa sante nakozwa te nakomosala mwa régime nanga ya normal nakomi na 80 kilo yebanga azala na 83 kilo le bagrese nga na kitamba moko de même jour 70 kilo na perda 13 kilo
tala place na uti sikoyo yo mutu wana oleka obandi otinda bapokonti no basinga nga bafoto na ngai oyo ya photo publié nga photo poto ane dérangeant nga te ponga mona tsana nga na internet ça me dérange pas ponga mona tsango pona atar na yebani bato batala évolution na nga mona tsango pongo siko le so na tikala na cicatrice monene ne longia bani na nga na sambo internet to na nga na mela poison pas même pas 6 mois yeba na réforme médicale ya 3 ans pande na za to simbi na ngo bungi sunongo memi na onga bomo na otambula mena na ngepa o simi no mapota na ngezana no simi no memi na onga donc 3 ans ya répondre na nango basali na makambo le 31 janvier ya blandi na ba vrili mutabandi ko finga yo abandi ko critiquer yo apesi yo kombe sans tonge ya blandi boza na place nanga na bino ba ko finga ka mutu ya bongo mi José na sika yo mi José na yebi keleki nanga aux en pleine mi José ya moni mi José allô mi José na yebi koza en pleine convalescence honnêtement napesi merci na grande yoka leki nanga napesi merci na grande sœur na yo libota na oloba mutu te dikamba bongo ekomeli ata Manuela ya bla okoyoka pasi mutu auti na liwa omoni ngani aza nano na traumatisme na on expliqué bino makambo na mona te na ba mutu boko bando pia bozo ko accuser mutu na faux compte yo mutu accuser mutu na faux compte so mutu pingo na faux compte te ka obanga yo pe finga na faux compte comment yo ko accuser mutu na dikambo yo na kabongo ngani tinga ba faux compte bele finga ngana ko accuser ki na kize na ndeti na koza faux compte mo finga na ke rolobeza peke eza Manuela mutu azo finga nga Manuela yo finga Manuela pa finga nga na Manuela ki ko na yela ba faux compte ba finga ga toujours ba faux compte ba finga ata ko tuna finga na faux compte c'est normal bon nepe bobo manga na za mutu na za na pati na koza pe faux compte na finga eza te ke so na bise eza pe normal na lobi te ke na ba faux compte bo mutu to na nyango zangi faux compte na petit exemple moko ko accuser mutu na faux compte ta faux compte balanda bango te voilà mais vrai compte nde tolandelaka faux compte balanda te so na moni blandi no sako muta finginga ya na sala ya wana na koloba na oloba batu pe ba oloba ba otala obi chose za na raison c'est blandi na zo fingai mais ebe na moni ndeti amwengi ki fukuku afingi yo Bota ba cœur s'il vous plaît, Mamitou Rouge. Bah comment signaler vidéo. S'il vous plaît les cœurs, les filles, le cœur. Bah comment signaler vidéo s'il vous plaît. Nisha, ba cœur. Bah comment signaler vidéo s'il vous plaît. Mi José bazo signaler vidéo, botia ba cœur. Ok, merci beaucoup. Loba leki. Ouais, ya on azolo ba na signaler on ndenge na koti e po yeba ke na zotia na lo baba ke po ba komo signaler vidéo en fait. Loba na yo. Ya ba ne qu'est-ce qui prouve que ezami José Muto fingo po le kotanga comme moni que classe est nécessaire. Moni que na vie faut Muto lu kotanga classe est nécessaire. Moni ngami José ta façon na loba so Muto yo ko ba ke mi José ta fille moins intelligente. Ngana tanga na poto na lubango na baki na poto na marché ba moti. Na zongo na lycée professionnel na tanga na Hélène Boucher na Lyon na marché ba moti ngana na ya poto ta ke mineur isolé congé. Donc c'est ça. Donc yango na ngina loba yango bomoni ke ngami José na yaki pena na serré dossier pona una wanga na wote na serré po ezaki bongo ebi nete ezaki oyebi muto asali bongo me bonne ko kendo tiki justice anta mais muto ma komi mona akomi ko finga komo critique yo critique nga yo kasi mbila sili ba ya mandat de dépôt yo kasi makambo sili me ba kosa ki yo po kaya crime sila ratiko te bo beta ta 5 ans so ba sisi ko kanga batute oyo mbila zana ba ko benzo bo ko continuer takanga na kutana juge te bo ko imaginer mais na kana ba rendez-vous à la police ça veut dire que dossier za mubesu mais tema batu balinga kokosa batu ko influencer batu ba okotai ye moko lisusu eloko ye komi kangise kimbila ko malei pa na ye ba video na ye moko po ba tsona biso na interprète yango bomoni makambo susu na ba esumel bomoni ke tokuta to sanga na yo kama makambo su ya bada histoire ya dawa na c'est pas faux o Manuela beta te wana par contre na solo nga mo pe na dan eza faute eza lokuta te don na yebi ye donc tu demandes nani no sako na yebi Dieu me voit
et alors kutate na repo ya 3 ans na uti na liwa so na zokosa makambo lo ba so na omi kosa seke na compose vie na vite so na pe ko sala rando seke na ndoki voilà mi José pona so na ko sala rando na luka batu ba problème seke na lipoma so na kindoki muke ya baluba famille mama na ba pesanga kasi yango no moni bandeko na yo po batebele babimisa Manuela Lukuta ngana koloba o Manuela loba point parfois makambo da benganga ezaka basera ba grève da zotalanga da benganga na do lukandako ponga na evita na simangelos da benganga ni José ndako moko boyebimi bakota ni José bazosenganga balobi bomba kata masolo wana bazosenganga yo soko lingo loba menga na signale yo babikata masolo wana po etikali makamambila ok d'accord loba kasileki na yana signale yo kaka po mundela twakatana iso mundela akize yo akangi yo ati yo likamba pe so fixi ça veut dire que baza na quelque chose mundela azazoba te leta azazoba te eza Congo teke na mwasa général elaki obima na général mpona kangisa blandino sako awa eza lwa moto esalaka awa eza teke oyo na mwasa colonel to mwasi ya député mosongolo to gouverneur oyo eza makambo ya lwa soki baakize yo soki pe babengisi yo soki ndeti batebele bakombo na bango ebimia na nga mona surpris mbila moto oyebisanga nga na kombo na nga na esi bino naza 4 personnes oyo namona 3 oyo namona Villeneuve Saint-Georges na moko oyo ya bino moko boyebi na internet oyo boyebi bino moko bosala barando na ye boye moto akomanda bato nyonso natya motu te me bakombo mosusu eza site kuna nga mona aza surpris nazokamu naoloba makambo ya da benganga effectivement tokutana 80 ni omi José ndeni petit nanga nga alobi bien ni José ndenge eza wa il faut ndako moko dimi bakota 95 kuna nga bia po tokutana après tokutana kala oyebi kandi ezaka vie tokolia ata pama mbuta lobi ndenge ezaka nga yebi se ata nga mpe na ngaki nakende otya manzaka na chateau d'eau po oyebi nga kobima deja ezaka mpasi nga na bima pa apamba te nabi tema na otya manzaka mpe na chateau d'eau tokutana kaka mpona obima Paris tokende kolia tokende omona ndako yango apres tokolia na biso pa mbuta lombi ezalaki bongo da lobi mbi José problème eza te eloko ayaki kobikisa nga na bayaki ezalaki batera bagrève da rappele nga so oya te nga bia batrain bagrève Josiane kaka mwana mwasi oyo nzambe apambola ye Josiane ayebisi nga bimi José keba na bato mi José baoluka bapiége okozala na confiance ya garçon odati taka kosa kutu ke oyo oza mwasi na ye kozala confiance nga bi José naza kolemba mpe na okende ezalaki batera bagrève nakenda te sikole Manuela tolobanaka ta ye kobeta lisolo wana yaya ata bolobi moto yango eza mitomane yaya ata moto yango bolobi aza mitomane ye chimene mpa signala nga alobi mi José kokende te mpo nga bene chime tokomaka deja bien na ndenge apusu ozokomprendre soko ata moto yango balobi aza mitomane azala na nga te tosala ne rando akoyeba ndeni ke ta pieze tokutana pambuta lombi tomona ndako yaya kaka bato yango baokosa kaka nyonso wana kaka bato bazokosa likambo ya mwana oyo ya apiege ya oyo ya nani ya mwasa loma wana mwana na bada obenga nga osepele bapardon pa José nzambe motema malamu nango moto elingi ebomisanga nakomaka nde naza monoko nakomaka motema mabe mwana ya José nazala na makambo nde ndenge mobali afingaka ye alelaka mpa na nga Miriam so nakosa ya kocontredire nga alelaka mpa na ngai mi José na pibie te nasengele pardon pa José kutu aza moto baeni te malingaki mwana na ata mokie te ngaka José ndeni oza moto baeni toyini mwano abibi José mwana aza mwana mabe nga biboma moto sabo mwana ngo obenga biso toke obeta shasha bokende obeta shasha nde makambo Manuela alobaki ke banda kotinda mwana na piége ayaka masolo ya banani wana batongaka tokende kobeta shasha ezalaki ya solo abande koya tobeta nga na répondre nga bi mama toki kobete na ndenge na biso avandaka okiti na porte na kesi na pese adresse José na poya ezalaki mpe ya solo nzoka nde piège eutaki wapi pa leader na bango moto aye kobeta yango Manuela abeti yango effectivement mwana oyo towana baenregistrement nde po José telefone aenregistraka toza baenregistrement na ye ndenge obenga nga tokenda kobeta ndenge nga kuna yebisi José na Monica na Fabien mwana alati nga boye ndenge nini alati nga bengaka nga boye nzoka nde ezalaki piège ataka l'écoute nde Manuela aloba soki tokendaki
makile nga na koya na Josia baya babomanga basala biso mabe na Josia est-ce que makambo na nyoso eza lukuta nyoso wana lukuta ponga Manuel Tondo makambo Manuel abeta sur internet kambi parler na oyesa bino onga na oyeba oyo etomba juste ya da na ya mwana nanda ndo benga biso to kubeta muninga ozo comprendre nga biso Josia ni mutaboya nga pe na boya de wana pe na bladi etomba juste na kosote de wana elle tomba juste après ba misusu pa loba ba préparanga ko lukanga so 3 fois so 4 fois wana yebi nanga te mais ya de wana eza juste des pièges wana o basala mais bino bato bokovanda bako boseka mi Josie il fallait kufa il fallait sala boy pour bako tsaka pe bandeko na bino bambeli bana na bino mibali na bino botala comme ça de salaka nga batenga mbeli pona rando te batanga mbeli pona jalousie na kozala matata dure eza pona rando te poto pona rando na bato baza mbeli nga nazo participer na bata rando basinga kapenza na ndenge moko possible nga José na le kate en tout cas désolé na le kate na kawana te opena bato basinga so babi baboma na ndenge rando nga na kawana te to robeta na makofi atake basi to abasi bazaki toi bakwete obeta nga bambata baboto nga saki bakei na lobateke na obunda na 3 personnes mais pourquoi kozwa critère ko kata moto pe basubela kiango na tétanos balitoki sango na matungu po boboma ngai wana za rando te wana za ki jalousie mal placé wana za ki rando te boto ko loba mi José nga kufa pona rando mi José nga kufa pona rando te na ko expliquer bino dikamba moto moko mona bato ba na prison makambo ngana bango o ti to koma to beba na ndeti moko aza na prison o wana sala ye mutasala nga mabe ko tonga nga ko finga nga ko critiquer nga ayedanga pona adresse pona ya rendez-vous na préfecture makomo finga nga pa batu akomo kosa batu ke abokola nga na mwana nga komo tonga mwana nga tati na problème abenteste omoni ngale na botaka GFT na botaka e mwana mukie na 17 ans botaka trop mineur en fait na bota GFT ce qu'en fait nde na botaki mwana na yebaki na nga teke ndenge baliesaka mwana omoni nga na kozwanga miziki na lekisi dose na kozwanga ko dose omoni ko oyebika makambiza oke na ndo boma mwana estomac okapana mwana akomaki na problème ya constipation ya blanchi ozolanda ndeto ye poto wasoki arote biloko aliaka na landele ba ete sila na landele ba traitement adesuka rote ya blanchi solo boko supporter te soka ndezaki problème estomac na kino hôpital ba bien estomac mwana bo balandela mwana ba traita ya zotonga mwana nga lubaka so mwana nga toki oke mwana nga propre mayele makambo tu mwana male ko makambo abongo akuko pazanga sango ke nga na vanda kapana ai oke na tsika vanda panete estila te bayokani na leader oyo organiser ki babomanga bakota na internet ke na bimana mobali na ye kwa sambusanga nga tema so ye na makambo lukuta na simango na yete na tiwi na bimana mobali na luko po bayebi ke makambo na baloba eza lukuta contre nga po mobali na ko bimaneta za no somaye abanda kanano na ndako ya mwasi so mwasi baputi mi pesa pese 500 ya tika na 600 pa ndebela kitoko nga na ngo bela pembe za ko na bima mobala bongo na model ni na beta muninga nga motizo moba bas omwe ko beta muninga motizo il faut qu'on envier mobile otala mobile ngo sa ila kiata bote mobile ngo ba boati bito parce que mobile aza ne lokote epele ya 1m74 mulayo mi José na nango mupenda munene nango pembo na nango mwana medisi ko kwa mundele na ke ko tanda ngo kaka pona mobile moko boy pona zwandini bakosa po basalenga ko pona doki sabango boni na rando ya blandi yo ndenge tambula ka soki muta koso likambo pola tango tiko ngana lata kiango pona la sabongo lukuta bamoni ke na lata ngo na doki sabango makasi bakokate likambo ya nini susu oyo ezalaki bakosa ya kofilme tala bamona kegre ya internet ndenge ezalaka lokuta alobanga na filma mpa na bango oke nga na filma mpa na bango te moto afilma mpa na bango na nisa kamaradi na ye bavandaka na nzili za na pesa mio lisolo ye moko aza na prison azalaki relation na nga chacha afilma mpa abande kofinga mama banisha abande kofinga mama ya banisha lero azofinga mama banisha abandi kofinga bango bayebani na nzili baba na pote mo babi ata fio ndenga kola balofinga biso boye ndenge ni bazwi bate kofilme pana bango bande kwa nisha basiliki po bango bayebani na nzili bate kofilme pana bango le bate kofilme pana bango ye pa moni bongo atini ndeko na ye landa bien apesi na $100 bapoma bande kwa banisha na bakulunaire ozolanda omona internet oleka aotika biso lofilma pana biso te ata bomona lukute
eza na bato moto akosa bino eyebi ke eza nango mi José te baokosa bino ke eza mi José moto afilma atindi $100 nisha un jour akoleka makambo na bango ezalaki na Kinshasa mpo nisha baza bandeko ya bamartin fayulu atindi $100 atindi $100 nani bandeko na ye bakende ofilme mpe pa banishe koma lokwa revanche bango na bango bana ntini ndeko na komi kuna babeti bandeko nde na bato bayaki balobi verité ote makambo euti na poto bapesa biso mbongo poto boma bandeko na bino oyo bayaki kofilme ti makambo na bango ekoma batribunal nini ngai pour ye ti bakomi koswa na nisha ayebi mpe keza nisha motu afilma me na internet mpo bomona lokuta ndenge ezalaka aoleka na video miso oza filma mpa na biso yo nanga toyebani na poto nakofilme mpa na bino ndenge ni mutu afilma mpa na bino yeyo mpo otinda mutu aboma bandeko nde oyo bayaki kofilme me na internet oleka okosa bato ke mi José ozokomprendre mpo na ndotala nyonso si bandosa bavideo na yebaki baokanga bango mardi naoseka na ngai yenda mokola sukosa naolia pondo limbondo soki okufa afilma mpa na biso abima na mobali na nga naoseka ye mardi na 6h bayobukele porte bakangi naoseka na nga mpo nayebaki na nga nyonso ozokomprendre omona yebla nde natalisa bato internet ke kuta eza trop na internet bato ebele bomona internet vérité eza te ozokomprendre ndeti leader ye azalaka diffuse pour mieux régner aosekiso maobomo alingaka bato te aosekiso aobomo tina katana mutu atia ye na baconférence na oyoka ndenge aotonga leki nde moko aza na prison c'est chacha ndenge aotonga nga azofinga nga chacha lungole na adresse na so petit wana lero aoya bana nga totongi chacha mi José yo yebike mwana na banda na wenge alinga otazaka na zuwa no ya wera ndeni yo ozozala na mwana oyo petit na nga yo komprenaka te petit na nga mi José oza ple ozaka mwana moke ya solo petit so petit aokende kuna abomi bozo comprendre bato boyeba makambo eleka te me bomona moto akoleka salisamba nga mwana nzambe nga bato bakosa nakisekaka mokona kofungola monoko na nga na explike détail par détail ya motu moko na bandi bato ebele bakokamba mpo nga naloba nanga vérité makambo na oloba nyonso naloba o na polisi na leloko na explike te o na bakisi te o na lungoli te ya bandi okopane likambo omona na banda na kufa soki na ndenge logique moto akosala kutu bana ana mabe eza tinga na ndenge mibale ana kutu nayebi nanga bango te bakotaka na loyenge namona bao une fois mibale wana bakoti prison buzoba namona bao une fois soki moto akosala bango mabe ezalaki nga mpo sasasalanga mabe asinganga tro na likambo kitémoin ya yana te yana mbeli alingaki nga naloba ke ye yana moto ayaki na mbeli ok ngai nayebaki ke ya koya na mbeli me namonaki ye na mbeli te takuta bitumba mbeli na se nake kosamba nalobi nakuta mbeli na se eya bimbi garde à vue atuninga mbeli olobi ndeni nga azi nalobi nakute mbeli wana ezalaki ya nga moko nayaki nango nangaki nasuba ye mi José yo mpenza fo kendeka koloba mokolo ya tribunali ke mbeli wana eza ye moto ayaki nango nga binga nasala témoignage ya lokuta te natika mwana nga nga nakosala témoignage ya lokuta te mbeli wana eza ya yo nakoloba kaka ndenge nalobaki nakutaki mbeli na se moto ayaki na mbeli yebela ndinga na yo toyebi te yo kolobi eza yo kende kondima yo mona polisi kote baproblème nga na ebanda mpona mpo ya kosala po témoignage na tribunal ozokopane kilogike na nga nde elingi ebomisanga kilogike ya mi José nde kobomisanga mi José continue koloba 2 secondes continue koloba na ozonga sikoyo parle te naoexplike mpo bato ebele balingaka bayeba me nakoti dete bakoselanga tro ya bandi naotala na bato mosusu omona zida na finga bana ne wapi abimisa video yo moto okota makambo na nga na golf osatandaki kwa leri yo okoti makambo na nga yo oza ser na nga toa na problème te basombeli yo masango bandi kokritike nga osatandaki nga nasala ni na replike kwa loba ata yo moko nakokritike yo mpe me bato baleka na internet miso oza finga nga afinga bana na biso afinga mobile na me bobebisa bavideo mpo na oka golf aofeta alobi nga nakufa me nga na okufa te mpo nga na ye moto akufa va ye moko ayebi nga na okufa te nga na ya nzambe osepela na liwa me na golf na moto alinga boma nga na préféré kutu golf parce que ye alinga boma nga te me bato ebele baloba na nga tia bakomba bato arade mpo mbila tala bato atangelanga bakomba bato tutu ya barade moko nakenda ya test adem ya bandi nabetelaka oti nauka somo nakuta bainterprétation bavideo na biso nyonso deta fait nakuta Manuela contre mi José contre Mandela kingani Nathalie Milolo mi José contre Manuela bainterpréta
Kingani blandi to sako tala ba vidéo de ba interpréter nga moko na o donké na no misu tellement fait après près am suku to please le côté na banga te na mundela sala ka musala na ifoto banga mboko eza elwa ya ba dito finga na munda ko mama kama mafinga mundela kipango te ndetu nga na la police na tsaki pa mundele na SMS nga na mundo ko na pingaka soko finga na ko fingo mais je suis pas agressif nga ndetu nga ba dito mi josa fingaka nga bena mesola de la dossier na nga dito mi josa za munoko nga mo bena lo ba mese po ba tela ma vidéo na nga moko bo e vidéo mo tono finga na ta nani Manuela bona Bruxelles o ba soka nga ba capture o mi josa na ti tout vêtement te bobo e bien ngoti o to za na Bruxelles rande bandaka ya bani ba tela nga vidéo na nga na champagne le mi josa lo ba ba te ko ta ba tuni nga sko lo ba makambo lo ga ndani ba mo lo ko mese faut pas tout nous on s'en fout de vos vidéos mais tozolanda kaka bitu ya likambu place et wuti pour à cause des vidéos de bangi baboma nga bi monsieur nga na ofinga mais après batali maloba nanga batali na leader balobi oui yo zo finga ozoloba mais maloba na yo eza agressif te ozoloba non naturel ozo se vanter beauté na yo ozo bela champagne ba interpréter qui mais par contre elle dit que ni José soki na ziote na kokanga gesté batu bakosalo mabe okoyeba te ni José pe alobango pa même pas une semaine akutana na makamu mbila yefinga ta différence ya maloba na ye na ye batu nga asala mwana mabe mwana tali nini alobi mais vous êtes grave batia ba vidéo ba comprendre que nga maloba na nga yo to contrôler maloba to loba ba di singa ne be mama no to fino mais tika maloba na opesa bato de kazo na koboma yo na kosala boye ya blandi la ministre mbila komi ko serrer biso makamu na biso po balobi même interdiction ba vidéo ekozala po mutu alingi akufa yebaka kananga eyebana na police nyonso po bana na batia bao bacriminel ya 2020 so betika lisolo ya mi Joseph eyeba kote mosusu nakoma olia même mbongo gratuit ya blandi kote mosusu mpenza fraude pression na betika la fille poignarde bine mpenza contrôleur ayokeli yo mao te komona utaka lion boye bacontrôleur na betika contrôleur la fille boye babi tomona ye na journal na France 24 donc etambola elekela bato partout bayebi dossier likambo so ekozala boye nange na puta so na betika la fille oyo bapoignarde yaki ya blandi mutu nyonso po ayokama po mutu nyonso so amoninga na nde bomona video rien na voir yango mona nga naza ya nzambe mutu akokoka nga aza te nga makambo na koloba rien que la vérité sina suka na okotela mutu likambo te mutu aza na rando na mutu asina ye o mpona mpe bana na kingani na kotela ye mpo na boyi na oloba mpe na bato bakokosanga baidéologie na boyi na boyi na nga soki naa na problème ya mutu wana tofinganaki na monoko ye bafingaki nga me ngai na kokotela mutu likambo na justice te kaka bato o nga na yebi mpo namona 3 personnes oyo babundisango batianga mbeli bato mibale oyo namona charta na mituri bazala 3 na bani moko azalaki commanditaire oyo akomandaki oyo bato 4 o nga na yebi bango wana merci beaucoup avant tokoma na lisolo bato tu oyo bakosala baanalyse na bango oprenga bazosala baanalyse ya lokuta baza na information moko te bana bana détention provisoire basola mutu te batelefone bango eza l'écoute mutu mpo obima nete o mutu moko obima za te nanu tosambi te wana oprécise si moko bakosisa kokata bakokanga bacomplicité ndeti nga zeya napesa bino lisolo ya Esther Angelos nga nakota mwa mwasi ya bato na likambo te nakamwa nzambe na likolo mbila benganga autunanga Esther Angelos seki bambi mumba seki et Jordan Mondele Jordan c'est ta copine nazala juste basenganga bacoordonner na bango nga mutu na pesa nabengaki ya chimene mpo nazala nimero na bango te na perdre ya chimene mutu apesanga nimero na bango na pesa so koma mbila akende kotanga bango nga kutu na chate mpo monake likambo na nga siene eza molai ozokomprendre eblandi nazolanda très bien nzambe na likolo yeba nde ozokomprendre mbila mutu abenganga atunanga bango soki baza nani babi baza groupe ya leader wana nga bi wi ba camarade na ye babi wi baza na conflict na yo nazala étonné nzambe na likolo un jour ya chemin na oleka ako témoigner lenga akoye biso ke tunabengi nga bi o ye chemin tambila otobenga nga zofinga ba coordonner na bango nga natanga bango te nini te eloko nina tuni avocat na nga di kasi eza prémédité ngolobake eza organisation mobimba esalamaki to na muto yokaki na otiaki liloba na muto osalaki ni bakokende nazala étonné me nga nzambe na likolo
likolo bandeko na nga Esther Bambi ya Bambi natika kotanga kombo na bino na mbila te mbila muta benga nga atuna nga bino soki pe boyebi likambo na makila na nga boyebaki muto yokaki otsaki liloba olobaki otsaki commentaire opesaki mbongo opreparaki plan okopesa kombo ya mutu rouge wana te na bloqué ye kombo ya mutu rouge te na osenga s'il vous plaît les filles opesa kombo ya mutu rouge wana bloqué ye yaba nazoloba nga kutu bato bafinga bakosala moi je m'en fous le plus important nga naza na vie na oloba nga natanga kombo na bino te police aza so bataya kotanga le batangi bino seke ya quelque chose po nga natanga 4 personnes oyo nayebi oyo peza bongo bino nayebi na nga te po makambo ya kati tokomoyoka ngo ka mikolo me police abenga nga tuna nga bio c'est tout José na accompagnaka ye po aza kopi na nga tokendanga na ye na la police leki ya moto mais le reste ya bato petite sœur leki ya moto bazoyebisa ngai kote na biso balobi na kata yo pe moza pleine convalescence depuis tout à l'heure là ba réclamer babi ope manano ope mapenza parce que tango koya oya babi ni bayokela nga mawa bazoyokela mawa babi kata mi José aza pleine convalescence depuis tout à l'heure presque 20 minutes bazo répéter kaka so katika na solo ya mutu oyo linga ko tuna nga question na répondre nga pe ok d'accord après pesi ba gros bisous na libota mo surtout na famille no baya na yo na linga bango trop donc ngai nazalaki au courant que voilà ngai nazalaki au courant babenge nga depuis mardi Chantal baya ko kange na ndaku na ye kraka Chantal bola bakangaki kraka ngai omonte otovana na masolo oyo il faut ko yeba ka via mutu na mutu tango yo sala mutu mo boye mave quelque part yo zeba te mutu wana olandela yo to bakangi kraka yango moni Chantal akokosa esusu ba vidéo te. Est-ce que vrai ou faux Chantal bola beti 72 heures na garde à vue? Vrai ou faux? Ti abimi vendredi. En fait, il y a un problème. En fait, il y a quelqu'un qui a questionné, il y a un problème. Il y a un moko na linga kai mingi na mutema nanga. Ndabe moko ayebi. Mais oboma c'est trop dur. Olingo boma moto, mo le ko finga moto ngo ko sa pe public. Mais toi bazoba ti. Planio c'est ça là ma c'est elle. Et na confirma ngo que yé moto organiser ba bomanga. Mais Temaza Maline Alinga Kazalate, c'est vrai, Aza commanditaire, et Salami Bongo, après, tellement il y a qui sur place, bah, PCS fixé, bah, condamné, mon tribunal, pour dossier silité. Donc, il y a tribunal, bah, bengaye, bah, condamné, ndenge babimisi ye vendredi oyo alobi po lelo to a samedi te petite sœur sikoyo bapesi condition nini yo kana expliquer on avocat expliquer la différence au moins ba na bakenda pour notre sambate jugement les cas ba wana ba kota prison parce que bazan no ba sambite to ko benga ko prison la maison d'arrêt bango ba na mandat de dépôt la prison mais non ba présenter chose de prison mandat de dépôt na maison d'arrêt so ba condamner bino ba na mandat de dépôt ce ko yo po ba sala ki action yé bayebi ke na banquette na bango batia batutu ya balekute bayoka ye nyonso tututu na solana bana nde baprépara tout na ndenge akendaka na banki mpo bazwa ye image ke azalaki te boyeboye tout mbila aza nango mais ti asola telefone ndenge opesa bango bokata ye bosale boye bopapa ye tout baza na bango nango efeke azalaki sur place te akoki kovanda nano na mando de dépôt te yango avandaki 72 heures na prison na garde à vue bapesi fixi interdiction pona bato oyo Amélie Masuba bisou bébé yo kaka tino siki yango pona kata vite loba siki akosala ba video te ba video akosala na ye mako pinga soki bato akosala likambo mabe te bref akosala likambo mabe te ka pinga motu ou bien ba porter plainte ou bien likambo boyebi ka siki moto ako porter plainte te so moto porter plainte ava jugement nanga bakokanga ye il y a pas de succès interdiction il y a France Makambutu si mokolo il y a condamnation il y a banana to kokando samba na bango par cette issue mamukola condamnation nde bakokatela ya ye o ya ye ozoko pale o ya ye pokuna ba peine bandi za tentative de meurtre ndaboka sikanga déjà prémédité peine bandi à partir ya ils ont fini ko banana banka na problème na ngati bana problème il y a NCCF maire apporta bango pe plainte o ya mairie dans ville à Paris bana 3 plaintes 6 yanga 4 deux autres dossiers beaucoup dans la grave pour parce que bele balobango kana munoko
bangote ozo comprendre baza problème il y a pour moi police on a na kendaka na Paris 18e mais la police à transport il y a mon nez les commissariat il y a la police à transport na Paris 18e bapo NCCF porta bango plainte maire il y avait une Saint-Georges porta bango plainte